ya solo na ba chaque décembre mingi na bonne année ba invitaka biso na décembre mingi ba invitaka ngai na Mbinza tozala mingi na Chiko toke na famille wana to fete ti na tongo tozongi mais année o esalami te liwe ye ko briske petit nanga akei abeli te esali pasi wana eza petit tozalai na ye tojoane bapiese ebele bapiese oyo osala succès ometa o nini keba na voisin kosala ngo na petit nanga pululu vraiment aza créateur ayebi eloko na ye acréer eloko na ye eloko mpe esimbi tout justement bando linga mingi to jouer na ye bando linga me na banda ko banga nini petit soka simi mulangi fo apanzango soko kebite chance soka panze zoki sika ye moko donc no clip à dollar na prouva ki bato omoni mutu soka zongi sima balobi o mutu asila o boye soto sila rate producteur ayaki poto tourner clip wana nazala malade abi na kozela toko koma bien to tourner ye na komi bien to ke tourner ngo donc ekangi soko boyi clip à dollar wana kotsi ouais bana poto ba dollar yango wana ngana puli donc bana poto merci na ba vie o eza na YouTube pona ba dollar merci o bana leki nanga batiki soki mwa ndambo mère alekaki apesaki otozokana maman Olive alekaki mwa ndambo ekotaki gouverneur ayambaki bamasumu ekoti mbongo wana toboyi bato balia yango bapesa mwasi abokola bana po après événement oyo toke kunda babosani bana alors mwa mbongo wana ekosunga so bafutelaka ndako basisa banyongo yango tozosenga et puis toboyi comédien akufi bokezwa mbongo elimwe vraiment merci yango wana nasengi mais bazala to s'organiser comme ça bana wana totalaka bango baza bana biso